je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kakandinga na beto sulaka. Mikolo yo c'est nous voulons savoir monsieur Rataka. Jamais na banda ko na bino. Na ebi ke bolobi champion local eso bonganga. Na bonganga. Na ebi ta kibino boy. Cette fois-ci makambo e bandi ndenge to baraka no e banda. Po bino nde osinenga na loba. Na loba ni na ko loba vérité ya 4. Mais les personnes ne peuvent pas d'abord à deux personnes. Il y a d'abord deux personnes. Je n'ai pas prospère qui ne voit dans la station. J'ai hérité la mocon, j'ai hérité la mocon. Mais deux personnes. Vous êtes d'abord qui gouverneur de Dallas. Basile Pindi Mouké, gouverneur de Dallas. Il ne sait pas bien quand on a d'abord qui vient bâti monsieur maire de Dallas. La manière mission d'abord on va un petit nasima. Président Abdel Etina Moutéa Bato. Président Abdel Etina Moutéa Bato. Je vois qu'il peut dire banga pour ça la démocratie kasi. Na bande mission na wapi bandeko to bete masolo mwa mingi to bete masolo to lobeli batu mingi mais to nga pena na soupe ba eza nini bana to kuna jeudi to sola ki mais to sisa ko sola to to ba yino ba vérité ekoye bana bakundi dedi makambo ezo ngi ba kache bandi ba kumbe bandi mais ba zo bosa ne loko moko na ba yebite eloko ni ba zo bosana ke chaque quartier a coupa ka cérémonie et salamaka. Tout le monde a ba quartier ba kila banda kuna bango ba bitua biloko ba pesi batu. Tout le monde a ba quartier ba maintenant ring ba sali cérémonie. Mais vient dit banda coupa ki cérémonie salamakité. Et salamakité pour la ligne ba quartier ba lobi biloko lo bebele mais to ba biso to kenda kasi su. Et salamakité pour ni to kenda kasi na su. Yo to kenda to ba to ka mona kasi na yelo. Kola dima ki diba azana mo santé mo to nga sipegi mo makambo voyage yaki. Fallait non makambo ça bébé ba famille alors ko lobate ba douleur kasi mona kasi ba ka loba est-ce que c'est la vérité il faut la marité pour la nini il faut la nini ba katia ba tata kuinte ou akiti tikalaki c'est ba lobite pour ani c'est père beaucoup beauté bonjour papa local papa Mwamba deux fois champion de Mwamba deux fois champion de Mwamba mtabeta zate mais champion de Mwamba deux fois mais dit to start by mission musuli banda ni banda kakazi apela kama kasi olinga suto sa de musuli banda teto saka na kata temple kuna on a linga les sources de cause dingo déjà avant pour pouvoir les expliquer na kata temple le moni makambo nyoso sala mala awala na sisi banda tipo baloba ni trop mettre mbese sila mbese qui déjà pour na de dingo mona basaki cérémonie basa ya mwende tuzoya kotuna basa ni cérémonie c'est pas biloko nyoso de expliquer qui zaki na kata temple pour le logo zaki sisi pour la cérémonie ndenge nini pour biloko zawa c'est sangai oui dit que dans le fait sango avant et dingo kufa que non oncle banda voyager avant voyager d'article inga biloko because basa za bazomona boko mnene zanga kata temple dingo yango na kata mais ndima bien mais tu vois les mariés payent à couper au match les moyens salamité parce que ba ndi puis mutalo besota ici takolo bazate biloko nyoso bizali awo lobani musala cérémonie sergei dingo ni pour bizanga ki basala ka cérémonie na katina sergei ya katia pour ya zo biloko parti par là parce que dingo zo parti par là c'est biloko famille tikali so yo mo sala cérémonie de monsieur zaka zo ka n'importe quel porte tambolaka mais musala ka cérémonie mais dingo cérémonie salamité et ça n'était parce que les biloko na mieux famille biloko ya famille zo ki déjà ngo zo na kata temple awa musala cérémonie ndenge nini yebisanga na ndako lo bango batu bataki tembe ngana zoki loko boy ngana zoki boy dingo tikele kinga boy luvuno ngasa ngwiza awa so yebisanga bo sala cérémonie ya nini so tu basaki cérémonie bangaki badonzwa pero ko basaki cérémonie moto balali wana zana réserve matu mwingi bazo besu atakuite tumeka kutuna la range ya baby mais edingo lakina bana na yena bana kasina yi afa kupa date te ba biloko na bango asikala na imbecile déjà imbecile siko na bas babaki no tiazana azakuna na mok na nini bango bakio lala na porte ya chambre na yi babike no ba benda ba pouvoir nyonso donc to ba benda na bango te le logo zaki le logo zaki dingo makamliso kuma ko salama tamuna na sanzi manje maladi yetu ngisele ka possible logo kuma ko salama telefone awa nani abosanya ngo champion Vipère Mukuma deux fois champion de Lukunga et de Mwamba jamais abattu champion Vipère Mukuma tolito eba moki bobande ko sala misala na champion edingwe awa moko ko so za na mitu ya bato ko bakeno est-ce que champion Vipère Mukuma
bato yo lelo pia zena makala wangu akufi bakulandela nani bakoya kobela maboma te boye bato nyonso oyo bayebisi balinga baproblème banda kosala bafere na vie yakufi makufi te po pouvoir ezozela bino mpe yango bafere eza kindoki boso moto aki député na bamisie député eza faire tosali biso kekongo kindoki eza bafere affaire eza faire le tosala faire ozalaki député te koluka makambo ozo bavoi bato bakufa mpe bakobima bavote oza na bato te na quartier mais tobimisaka mpe bato bakufi batie vote na iran oyeba te topesaka position na toyokani ovanda okomona bato baotevote oyo bato bakufa baleki bato baa na bomoi nebele oyebi ke lelo nene découvrir kezalaka nango nde baaffaire eza baaffaire bon konte message oyo azalaki na baaffaire na vie oyo ayebi ke azalaki na affaire na vie etu akufi te po pouvoir ezali numero nanga na kopesa awa okontakte nga likambo nyonso omoni odekodoyazo partout oza benganga okozwa solution likambo mpe nzungu yango eza awa zela nazwa nzungu omona nzungu mais osala bamiracle te nalingi na bamiracle te lelo nakosalisa ye nimero bobanga na bino te tokoyeba verité nzungu yango oyo nasoki loke nzungu etikali nzungu afami nzungu yango oyo oyo edingo etiki yango oyo bobanga eloko te biloko nyonso eza awa nayebi te chepe vipere mukuma nzungu lisusu ebimi namoni mais seke to bakuna mpe na kati temple eza nalobi eza makambo eza minene awa awa eza ne makambo minene oyo eza temple oyo etala foot central mobimba yango mpe pouvoir elalaka elamukaka awa mais chepe vipere mukuma toloba nano osikali na nzungu tomoni oyo tomoni yango mpe eloko ya sika oyo nayebi te eza biloko oyo etikalaki mpe edingo yango nyonso po biso toza lesele bajournaliste oyo tokotaka te na temple toyada na temple oyo mbala moko tomonaka boye te mais ntango toyomona oyo aye mais tu oyo toye sikoyo tomoni bakisi ba biloko ya sika soki balimero mpe asika ye biloko nyonso eza ya sika awa oyo ozo asalaki te kosalama balimero ya sika omoni ke yo posali mabe namoni olati deja robuto namona ezi mpa ndola to basiri moko boye basiri moko akomaki lokola avocat magistrat yango oyo bana yango mpe atikaki yango oyo olata yango mikolo nasomakambo ndete obisango bipe yo banga te biloko ya champion edingwe yo tona nzoto moto asomo yango oyo nayebisi oyo nde kolata esebi ke na son excellence nini son homme repose mpe mobutu sekuwendo anda obangaki azalaki moto masolo moko tanda oloba ngo na bemisu bazalaki bakatu mboko mete kotanga bakombo te te kotanga no bakombo te nalingi na baproblème te nalingi bapolémique te po atie banda obanga ne te akendaka tribunal facilement ye moko akoma kotanga bakombo te chepe biso mokuma yebisanga nanu awa je atiki bamakambo nyonso oza na mwa spécialité moko boye oyo yose batikele oyo nyonso na moto azalaka soki batikele makambo ifo aza mpe na mwa spécialité ake makambo eza ebele natiki oyo me ngai na ndosalaka kaka oyo wana spécialité moko se base nango ngai nasalaka nyonso me ndambo makambo totikelaki mwana edingwe ye azalaki te azalaki na libanda eropli osatika biloko ntango ye napesaki mpe ndambo biloko oyo mpe alobaki napesa ye die edingwe ngai mpe naza na oyo yange taki mwana kasi pouvoir oyo ya biso yaza ndambu ya famille ya ye mwana ya edingwe biloko na ye mpa soki ngai oyo yanga naosala makambo eza ezali so nalingi nayeba nde parti na yo soyeba moke baspécialité na yo ya babiloko oyo bato bakoki koya ngai mpena makambo nyonso so oza na besoin mokanda poto omela na poto ozaka mokanda te papa opesa na mbongo te mosala liboso oza na maladi moko songolo to pakala ezoderange oza na maladi na poto to libanda mboka esprit de freinage oza na maison na ozolingo évolue benga maître titulaire na numéro na kopesa okomona réaction makambo te kosala liboso mbongo na nsima mpo bomoni to bopesi bato bambongo to bozwi basolution te mais ta maître titulaire na preuve yo moko omona makambo donc wana bozoyoka abike no ye alingi na oseki o pesa mbongo boye pesa mote alobi boye kofuta ye nanu te keo maître siko musala na ngai na ofuta okombe te ye alinga makambo na ofuta okombe asala na musala ntango omoni résultat osengo mbongo nsima
donc bongo c'est ce pas na dit que bino bo ba multiplication ba bongo ba porte moyen magique zaka siko ça multiplication bongo faut payer pourcentage bino ata multiplication bongo faut payer pourcentage c'est multiplication bongo photo sur la na musa koza na bongo te alinga ko mara bongo musa nga sacrifier mutu koza bongo musa koza na bongo alingi a multiplier ngo ko ma ebele pourquoi ba parce que dossier no za ni ngo sacrifier mutu okoma na mbongo olingo teka mukongo uzana mbongo olingo so mbongo uzana mbongo to olingo koma na mbongo itaka façon to osola na problème uzana ngondele utalisa yo nini zo kwe kusala donc so yo ba ko benga champion localité o benga yemo ko na numéro zo pesa sikoyo bo so la ko benga ngate po ngana ina ngani ni bo sala ki numéro plus 243 numéro na ngaya ngwana mettre nga moko numéro WhatsApp plus 243 85 57 038 09 na bandeli susu plus 243 za code mboka 85 57 038 09 na pesos pour la troisième fois plus 243 85 57 038 09 numéro mettre vipe yango wana wana numéro mettre vipe okozwa ye moko mobimba chaque localité bobenge bosoma kama bino ndenge bosola nete mettre vipe to bete no masolo sikolo obi wana ba porte money est-ce que ça va mbasu ba PC ba maladie nyonso oyo mutu azana yango za véritable benga mettre vipe na numéro na pesona okozwa solution elika muzana mwana alobaka taza baba bakanga mungongo na ndenge kindoti za libanda ya mboka contacter mwana kokende pa biloko oti na kende pa fulani songo pakati pakamba spiritualité esuka na spiritualité ona kende koluka pasteur na kozo solution yaka na oka po makamba spiritualité zo salama les solutions okozwa benga mete vale kamunyo so mo nezo déranger ya molili likambo moni keza ya molili benga mete o bakangi mwasi na ngai na mobile msoni ngo récupérer benga ngai okozwa solution o ongo kanga mobile benga ngai okozwa solution na formule ya kokanga mwasi osala formule ya kanga naza osoko zana besoin kokanga mwasi te mobile alinga kanga mwasi mobile mwasi nga kanga mobile naza na formule moko na betaka formule alika libata formule alika libata soki na tsango na moto beti kano pu yeba ngo soki zaki ke salika pona okanga mwasi bolingo ye makaso kangi soko saki pona okanga mobile epanzani yeba ke okangi mobile za formule alika libata suka formule alika libata balo to na formule alika libata eza suka mais de déjà formule alika libata aussi oje ozala makambu ebele ya koloba mais na ebite congolais biso to ndi makambu ete to ebite otikela ba kisi ebele ope na wakaki bazokanela yo mwa mingi na wakaki mazo zokanela yo abi ya beta okapaka mwa kisi oyo champion dinga tikeli yo na mwe bato bakanela yo mais biso ni rato mona bimona mais ndeni to ndi make batikela yo kisi ozana bato mususu benga fa alors on était toujours comme portefeuille magique ya montagne nyonso oyo portefeuille magique ya 1000 ezali ya 2000 ezali ya 3000 ezali ya kokita mpe ezali montagne nyonso oyo kolinga tokopesa esika ezali ekokomela yo soki olingi mpe ekoma na ndenge ya misike bima place ozali ekobima soki olingi mpe totinde portefeuille wana na chance ezodépendre na ndenge Maître Vipère, s'il vous plaît. Maître Vipère, s'il vous plaît. Usele biso ba numero ba portefeuille. Usele ba numero na ba nzungu oyo. Usele ba menano eloko usele nga numero na ngoti. Ndenge zalia eloko oyo mo ndenge zalia na muto azoluka azwa protection. Muto se kopesa ngona ba ndenge bele. Baba kezali, ba chaîne kezali, ba gourmet kezali, ba pakate magique eza na babiloko oyo tusengaka muto azana ngoposa. O lingi chaîne, tukopesa chaîne zo mona muto sala di chaîne na keba chaîne eza na makambo. Neti oyo eza chaîne ya makambo papa awa tembeta viva vira yozo mona okaka chaîne yango eza koli na koli oyo eza koli ya makambo papa jimezo ko simba bon iso yo eza makambo simba to la sabati eza na onga chaîne yo mona eza chaîne botala makambo kusazo ko sango na est-ce que vous avez un portefeuille yango tu mu panti mu panti pour yango maloli omoni yango tembesili yango omoni yango namoni wapi tu zelanga na zala ete na zala no zala na sima kamera tena zala wa yango azipi kamera na azipi case na ye
Tanga na kamera pa na talaka bien. Pour ewoyinde la ngawa. Namoni otomboli cheneti. Voilà. Tomoni vraiment. Wana akangi kesi na ye. Wana zosa puye na italika ye. Wana fungoli na ye. Ah, maître. Oh, Ngouma. Vipère. Ah. Bonne. Oh. Oh, maître. So, no, monsieur Sili. C'est yo bimisi ata yo moko. Oh, maître ata yo moko. Ngana ko fande super mbeli wana te. Ah. Zile zano polele na talango bien. Ouais, aza vite. Maître. Mais pour te faire une visite. 1, 2, 3. Yasike Kangami. 4. 6. 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, $2,000. Il y a combien? Vide. Il y a vide. Ah! Manifeste-toi. Oh! Oui, parce que portefeuille, $2,000. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y a $1,050. Mais ça va bien à 50. Faut pas une franc congolais. Hein? Faut pas une franc congolais. Voilà, et puis, mi côté Ngouma Bimaki. Oh. Faut pas une franc congolais. 50. Bah, 5,000. Ah, maître. Maître, la zone de ta sugi, au Bissingouma, tout à la 4 sugi, chez les Tikali Kunati.
mais tikali vite etikali vite nguma ndazaki na kati na émission ya Black City nguma ndazaki na kati net wana bomona ki ya moyo ah ezalete ba nguma est-ce que ozonga nguma nako azonga chenet zongi ah maître c'est que ngana ko fanda sute c'est fanda na nguma no kuna fanda na nguma no chenet magique mesai mayaka so na posta na ngoko benyu meti supe ko solution matafuno so na yebite donc naloba nini ah maintenant ko fanda mais fais un message moi sur ka to shitele message je mu no na problème benga meti friend me ona to plus 244 56 038 09 benga meti friend numéro na ozo solution makambo nyonso oyo bitoza na ngoko sa benga ngai longola tembe ko batu mingi bataka tembe papa journaliste tembe za mbonga bien mbongo ti banque mondiale ko molimo abendi ayena yango tokoza na banque de France nyonso na ngoko so gozwa olandi metela komi ya suka mbote ya président Zadio Zadio Liongo pesi mbote sika Zadio on a vu na fondé le pouvoir na pesi mbote pa kele mbaga Gérald pesi mbote na pesi mbote pa die edingwe Makidiba na Belgique sika Zali ba mbote na on siko zenabi de puissance Zali de l'homme exact puissance exacte na quartier tout et nous fait former na pesi mbote ba position de quartier na on maleki bino na kisi bandeko na opita super mete bo comprendre ngai je m'appelle Mabokanza na komi na suka émission na ngai vraiment ndio komi na suka émission boye na wakati émission je pense bakini na wakati émission bien kitola mokonzi kasi na kati émission na ngana bibwe président Abdon Etina moto ya bato yango kasi gouverneur de Dallas nani Basile Tidimuke gouverneur de Dallas yango pe mama Wivine bakine yango pe na bosete ko boka tous les fans nanga aux États-Unis à solo ya bino yango pe bana tuer France vous savez qu'on a bino côté bozali ciao